Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ba amouré ya bonne nouvelle du royaume oyo etombola kaka kombo moko ya sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment pour nangai ndeko na bino nazana esengo ya koya lisusu de nouveau liboso na bino toujours na cadre ya ba émission na biso vérité ou réalité. Et bo pambolamaki vraiment na ba exhortation, ba encouragement ya kitoko oyo bandeko. Voilà le frère Trésor Makanunu, le frère Yannick Diangwai ainsi que le frère Roy baleka ki pona kosala. Donc ndenge na ebisaki bino la fois passée que naza obligé te voilà ya ko zalaka liboso na bino à tout moment parce que naza mutu naza limité et mingi vérité ou réalité il fondé na salaka effort ya ko salaka oyo nini ezali oyo nzambe alingi parce que le plus important zate na kangama na même système ya ko yambaka bandeko et tongaka kanena zalaka liboso na bino. Le plus important ezali ya ko communiquer, penser à Christ et pourquoi pas aussi à se servir na ba différentes grâces ya bandeko oyo tozana bango oyo vraiment bazali ko sala effort ya ko garder foi et puis ya côté ya bonne nouvelle du royaume gratuitement. Voilà pourquoi na vérité ou réalité porte ezali libango toujours ya ko fungwama ainsi que na plateau na biso oyo yo tozala bandakala ko dénommer yango plateau miracle. Donc, encore une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Ezako dépendre na air wapi oyo bozali connecté pour na kolanda et mission oyo. Donc, ndenge na ute koloba vérité ou réalité par rapport ya ba appel na bino ba échange tozozwana bandeko o bazali kobenga. Je suis convaincu parce que le Seigneur aussi permet que to ndenge to reprendre to évoluer kaka na ba exhortation ba encouragement tout simplement parce que par rapport ya besoin bana na nzambe ebele ba bimi na voilà na kati ya ba mega church wana na kati ya ba assemblée wana ya bato bele oyo yo parole pure ezali susu prêcher te yango mingi le roi na Paris na Allemagne baza ko benga le frère Fortune assemblée nini okoki ko orienter biso vraiment ko fana nanda kubwe par rapport à encadrement bana bo permettre ngana lo bayango publiquement que moi votre frère je n'ai aucune assemblée aucune église ou une dénomination que kende pas ya pasteur tel l'église songolo pakala. Ma responsabilité, les fardeaux que le Seigneur m'a donné, c'est de vous responsabiliser et vous recommander aussi à sa grâce. Voilà pourquoi ndenge vraiment kolo azali ko approuver tokozongaka na ba exhortation na ba enseignement selon ba directive na fardo ndenge arochana mitema na biso pour que tango obimi na esika wana oyo monaki ke elingi emema yo na lifelo ofandi na ndaku papa mama bana bolandi video boye e sungi bino lisusu na kondima na bino e memi bino lisusu na bomoko ya malamu na nkolo. Et je crois que ce qui est le plus important eza physiquement tout le monde en a été partout où bozali répandu nous sommes unis na lien ya esprit parce que alléluia ce que nous attendons tous c'est le son de la trompette. Donc je vous encourage de demeurer, de persévérer et surtout voilà de ne pas être voilà ballotté na tout vent ou ezali koya de partout. Et faut qu'on linga beaucoup plus koyoka nzambe et puis koza na discernement ya ko landa vraiment nzambe nandenge ya solo. Voilà, nous allons prier, recommander ces instants entre le bonne main de notre papa qui est mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth pour tolingi to partager na bino pendant quelques minutes na thème moko ya mokie les des maisons topé na lokota ya lingala vraiment ba ndako mibale. Yesu Masia mobikisi na biso topesi yo merci pona libaku malamu oyo osali biso ya ko kabola lisusu maloba na nzela ya internet na bandeko tondimi ete yonde mutu okufaki na Ekulus. Tu avais inauguré cette route nouvelle pour quiconque. Père éternel,
ce soir ou ce matin, partout, na moment nyonso oyo yo permettre ndeko alanda biso Yahweh na bomoi, tika ete grâce na yo, miséricorde na yo, faveur na yo, bolamu na yo, ezala partage na biso, fongola entendement na biso, to yoka lokola ba disciple, pe to saisir pensée na yo, afin que tozala ba oyo lingi, tozala pona lokumu na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Yebisa moningo aza pembeni na yo. Amen. Oui, c'est très important parce que Amen et Salami au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom d'un apôtre majeur, voilà, ni d'un gourou. Alléluia, bien-aimé. Vérité ou réalité, tozalaka na biso terre à terre. Tobetaka masolo. To échanger kana objectif moko ya kosunga surtout beaucoup plus ndenge na ute koloba bino bandeko oyo yo bozali na bandaku bobimi na kati ya assemblée wana et par la grâce de Dieu to ko partageaka to kosala onyo nzamba kolingaka pour que foi na bino elendisama kati na kolo Yesu Masia. Par rapport ya thème oyo ya mokie vraiment toza ko partager, je pense que to kotanga le 2 livre seulement oyoyo eko sungabiso to saisir pensée ya Christ. Tozali na livre ya Matthieu chapitre 7. Je crois que ebele ya bana nzambe o bolandaka vérité ou réalité bo méditaka parole botanga pe déjà verset wana, mais cela ne peut pas aussi nous empêcher ya ko communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Pourquoi nous allons partager sur les 2 maisons, Topé Bandako Mibale na Lingala vraiment. Rapidement, bien aimé, bibliquement parlant, Ndaku Tozali komona yango ezali na ba représentation ebele na kati ya Bible. Donc image ya ndaku ekomami na bandenge ebele na ba signification to pe lisusu ba sens ebele. Ya liboso toza komona na Bible ba bisike ebele présenter biso ndaku vraiment o ezali physique batu batongi na maboko na bango. Et deuxième représentation en quelque sorte ce tokoki koloba na makomi na Nzambe par rapport ya ndaku ezali sur le plan spirituel, mais na 2 volets. Premier volet ezali ndenge Bible eza koyebisa biso ke isika mibale misato bakutani basangani Yesu azana bango et bazali ko former aussi maison spirituelle topé ndako ya molimo parce que basangani au nom de Jésus-Christ. Donc bato basangani pona Yesu bazali ko former ndako ya molimo. Et puis deuxième volet toujours sur le plan spirituel toza komona mutuye moko lokola ndako ya Nzambe. Donc Nzamba za kofanda kati na ye au travers son Esprit Saint. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, normalement par rapport à thème où toza ko partager banda kumi balé topé les 2 maisons. Fallait to banda lecture na verset 24, mais et kozala important to banda na verset 21 pour que epé sabiso moi idée et kosunga biso makas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, et si ka vraiment maman na likambo na biso e bandi, je crois que bandeko bozolanda biso boza na ba Biblia na bino. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et, alléluia, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui toza goya, na vérité ou réalité, que ça là-bas, différentes émissions, y a partage, y a dénonciation, et puis que na ba site mususu, pour na côté ya maloba na nzambe na ba forme nyonso o tozali ko sala yango. Bien-aimé, eloko ya mutuya esengeli to comprendre ezake objectif principal o tozana yango ezali potokota na lola. Et pour na kota na lola, personnellement, nazako imiter Paul ndenge alobi, je traite directement mon corps de peur d'être désapprouvé, rejeté moi-même après avoir prêché cette parole aux autres. Donc cela veut dire que le plus important pour nous, ce n'est pas de venir devant la caméra, poster sur YouTube des vidéos, kokende na basite mususu, na bawenze ndenge tozali kosala, c'est bien, mais yango te muteza plus important parce que ne bandeli tomoni na verset 21 que mingi bakoloba Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait des miracles? Mais Christ akoloba, je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire que bisoba o tozali côté ya parole na Kinshasa, na Belgique, na Canada, na États-Unis, partout o toza na fardo wana ya ko communiquer bana na nzambe. Ce qui est plus important pour nous, c'est de veiller d'abord par rapport à nos vies, et en deuxième position, je dirais par la grâce de Dieu, au travers grâce au nzambe achekati na biso to luka ko sauver dans la mesure du possible ba oyo ba kondima, et la gloire sera à notre Dieu, mon sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Bible awa verset totangi chapitre 7 ya livre ya Matthieu tobandaki na verset 21 ti tosuki na 28. Tomoni yango awa Yesu Masiya mutu aza koloba eza te ba oyo nyonso balobaka boye to basalaka boye bango nde mutu bakokota na lola, mais eza nde ba oyo yo bazali kosala volonté, voilà, ya papa na ngai, la volonté de mon père. Et bien aimé, c'est très important na verset 24. Yesu Masiya après koloba yango apesi lisusu likolo ya o awuti ko ebisa bango en quelque sorte lokola illustration moko boye aebisi bango ete c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Donc cela veut dire que la personne qui est en train de faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans, tu ne peux pas plutôt dire que je fais la volonté de Dieu sans la mise en pratique de sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia, bien-aimé. Yesu Masiya alobi ete oyo ayoki pe a pratiquer yango azali lokola mutu oyo azali prudent. Prudence ya mutu wana esuki kaka wana te apesi ba exemple mibale alobi mutu o azali prudent eza mutu oyo yo atongi ndako na ye likolo ya libanga. Et mopepe tango eye, mbonge eye, esekue ndako na ete etikali toujours ngui elenda. Mais oyo aza koyoka pe aboyi kotia yango na misala aza lokola insensé, lokola zoba, lokola kizengi, lokola moto oyo azangi bwanya bososoli.
azangi botosi insensé azali moto oyo atongi ndako na ye likolo ya zelo tango mbonge ezali koya mopepe eye ekomema ndako na ye nyonso mpe nyonso wana ekolala kao. Bien aimé, thème na biso rapidement ezali les deux maisons topé na lokota ya lingala bandako mibale. Ba image o Yesu apesi biso na contexte ya passage o c'est par rapport ya biso batu individuellement. Oui. Bien aimé. Batu mibale batongi bandako. Soki tos développer passage oyoyo na ba illustration au Christ apesi ya comparaison ya les deux maisons. Toromona yango na ba vi na biso lelo boyeke mutu soki atongi ndako. Okoki kozala nazana ba ami ba architecte, ba grand frère ba architecte, tomona yango ke même plan asaleli mutu na espace moko asomi na kitambo na mutu atongi yango na bibwa même plan. Donc projet o ya asali pona kotonga ndako même devis. Les deux personnes wana baza ko somba ba achat pona kosala ba achat ya ba matériaux na bango même devis même plan écouter bango ndenge moko par rapport ya ba achat et na construction pe même babandi ko sala élévation ndako esili otali ndako o ezana kitambo na o ezana suka kuna ezakaka ndenge moko. Mais soki bango mibale balobi bacha yango na vente okomona ke oyo aza kote ya kitambo ndako na ye ekoteka plus cher par rapport ya moto oyo azali na kisenso kuna na kati soit na babibwa. Pourquoi? Na pesi image wana terre à terre. Donc cela veut dire que biso nyonso to bâtir na biso ndenge moko mais différence oyo esali ke na tango ya vente ngai ndako na nga ezala na valeur ke ayo bien ke devis plan nyonso ekokanaki parce que ngai environnement topé mabele espace o nazwaki eza esika moko ya malamu par rapport na yo. De même pe a Christ ayebisi biso eza lokola deux personnes batongi ndako. Lelo biso bato lokola tolingi bilula lula ndako wana kitoko ndako wana kitoko ndako wana kitoko mais tango mbonge eye oyo ezana voilà organe presse moko na kati ya RDC balobaka différence ya mafuta na mai ekoyebana botongaki ndako mati mupepe mbula ebeti mbonge ye paf ya yo ekoi ya muninga etikali esika oyoyo bokeseni ekozala. Oh bien-aimé, alléluia. Un jour aussi, et c'est très bientôt ce jour-là, le Seigneur fera la différence entre ceux qui les servent dans la vérité, n'a serviteur alimentaire. Bien-aimés, rapidement, nous voulons aller un peu en profondeur rapidement pour te comprendre quelques makambo oyo eza na verset oyo esunga biso. Mbonge, d'abord to bandana rock parce que élément ya makas o ekoti différence dans les deux maisons yangwana. Dans la parole de Dieu, le roc c'est Jésus-Christ. Voilà, parce que il est dit voilà, c'est lui la pierre angulaire bato baza ko bâtir ba rejeter ceux qui totangi yango na 2 Pierre na 1 Pierre plutôt. Et aux ala très important, tout temps à verset wana ça va beaucoup nous édifier. Tant toza kolobela libanga. Bible et biso na 1 Pierre chapitre 2 verset 4 na bandi lecture. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, bato o balingi ko bâtir baza ko rejeter. Nena uté ko expliquer na ebandeli ke ndako ezana ba dimension ebele mais lelo
par la grâce de Dieu nalingi vraiment kolobela yango na dimension ya église voilà te comme assemblée nazana posa ezala individuellement lokola vie ya mutu ye moko mutu na mutu par rapport pe ya contexte o ezali lié na mise en pratique ya maloba na Nzambe. Bien-aimé, qu'est-ce que Christ nous voulait nous enseigner dans ces passages? Dans Jean Aebisibiso, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la parole affirme encore qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais, awawa, deux personnes, image, illustration, Christ a péci, va bâtir. Moko a bâtir l'ikolo, il y a rocher, donc l'ikolo, il y a libanga. Mbula eye, mbonge eye, mupepe eye, atikali jamais kozala ébranlé. Tout simplement parce qu'il était avec Christ. Parce que bandako oyo nde na utiko lo bato koti déjà na dimension oyo ya biso bato. Na lingi bien aimé même na bamakambo onga na lobite omona yango na baspenyoso ya vie na yo. Que mariage na yo oza ko bâtir yango likolo ya nini. Ba étude na yo ozali ko bâtir yango likolo ya nini. Ministère na yo ozali ko bâtir yango likolo ya nini. Parce que mbonge mopepe eza ko symboliser ba épreuve. Souvenez-vous dans la parole que ba disciple tant bazalaki na Yesu na kati ya barka mopepe eye agitation ezalaki ba épreuve mon mécano ba komi mal à l'aise biso tokochola mais tellement que bazalaki na Jésus-Christ alléluia mopepe e kokaki voilà, ko faire noyer bangote, ko cholisa bangote, tout simplement parce qu'il était là parmi eux. Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Bien-aimé, leloyo vinayo, mon frère, ma sœur, ozako batir yango likolo yanin. Ebele ya batu tozali ko envier batu mususu azana mutuka azana lopango abali boye azongisi boye mais soubassement mon frère ma sœur ezanin batu oyo bazako bâtir sans Christ bien-aimé très bientôt différence ezo salama. Alléluia. Voilà pourquoi dans différentes émissions, tozako lendi saba na nzambe ya solo ete pour courir derrière ba miracle te po totanyango plusieurs diront n'avons-nous pas prophétisé chasser des démons to sala ki ba miracle te na kombo na yo. Mais Christ a dit sabango, je ne vous ai jamais connu. Tout simplement parce que motu oyo aza approuvé, oyo a bâtir vie nae pa ya Christ eza mutu o aza kocha parole nae en pratique. C'est ça bien aimé. Combien y a d'exhortation oyoka, combien y a de prédication oyoka, mais parfois olingi kocha maloba nzambe en pratique te ponanine. Oza kocha maloba nzambe en pratique te ponanine mon frère. Et nakati loyenge aujourd'hui tout le monde se réclame chrétien. Oui, s'auto-proclamer nao chrétien. Un jour, il y aura la différence. Moto oyo a bâtir na Christ te tango ba épreuve eyaka ndaku na ye ekoyaka vie na ye ekoyaka. Pourquoi ya batu belé ba abandonner soi-disant foi? J'ai dit bien soi-disant foi parce que ba bâtisaki ba vie chrétienne na bango likolo ya ba pasteur na bango. Tango yo ozawa na collaborateur ya apôtre na yo okoka koloba na ye vérité te ozana esengo bo détruire ndeko mususu même atana kokosela ye makambo mais ozako bâtir vie na yo likolo ya nini. Tu veux gagner la confiance ya dadi na yo parce que eza piège ya makasi o ba chrétien bazana ngo lelo yo ba chrétien ebele toza ko bâtir vie na biso te et pas ya Christ. Non, na bongisi boza ko bâtir te parce que moi tout le jour par sa grâce naza ko sala effort parce que ceux qui na bandai ko bâtir vie na ngai et pas ya moto je n'allais pas être et ce que je suis aujourd'hui ni de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc je parle de toi. Oui, si tu n'as pas Christ comme voilà,
ta fondation, si tu n'es pas bâti sur Christ. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, yo oza komona mutu aza ko rouler na mutuka, oza komona mutu asombi lupin, c'est bien à la manière des hommes. Mais psaume eza ko yebisa biso nini vie ya mutu eza kaka pona 72 ans, 70 ans plutôt. Pona ba oyo bazwi mwa ngolu baza makasi 80 ans. Et après. Mais mutu oyo aza ko bâtir kati na Christ, afandi kati na Yesu. Alléluia, bien-aimé. Nenge to laksaki yango la fois passée, tout le monde a dit comment ba image wana ya somo ya nzoto, même ata nzoto na yo ekufi. Okufi, opoli, ba pasuli yo basali autopsie au son de la trompette parce que tu avais bâti ta vie sur Christ. Alléluia, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Orozala ressuscité na corps moko glorieux. Je disais, pourquoi batebele lelo bazako sala soi-disant naufrage ya foi? Parce que bozako bâtir ba vie na bino pa ya Christ te. Lelo yo tango ozako mona ke mutu abongoli mutema mais azoko koka kotika kolangwa masanga te, azako koka kotika ba kopi ya magui te, azako koka kotika lokuta te, c'est parce que tu n'es pas bâti sur Christ. Jésus, c'est la parole, c'est la vérité, c'est la sanctification. Bien-aimé. Ozako bâtir vie chrétienne na yo na loyenge. Biso to mona yo frère neng na uti ko expliquer vraiment pona image yanda ko to mona ke wenda ko mati nango frère en Christ ayaka apesa kabadon asala kabwe ayembaka ateyaka. Je bénis le Seigneur pour une maman, elle habite Paris, autrefois on a partagé na tuni, mais par rapport à mon frère Fortune, le Seigneur m'avait parlé par rapport à cet homme de Dieu tozana e awawa na mboka na biso. Parce que to solai moi makambo ebele aibisinga eloko moko esali kena partager na bina lobi que frère, malgré aza kote ya na ye parole apparemment pure, aza pe ko boya babiloko boye oye pe aza ko kende de père na yo, mais le Seigneur m'avait dit que ba miracle babiloko nyonso ezo sala ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non, frère Fortune. Au moins, il y a le rôle à mutu alambi biloko asali sauce, mais différence ya goût et rosala na mutu o asali sauce na ye na ba épice moko ekoli na ba produit chimique. Tant wakati appel wana na discerner par rapport ya parole wana. Je lobby Seigneur, merci pour cette femme. Donc c'est une femme de valeur. O azana discernement malgré la parole, mais elle a écouté l'esprit. Elle ne s'est pas laissée emporter dans un miracle. Elle a écouté le Seigneur à lui. Non. Et je t'encourage, ma soeur, na katia Paris Place Ozolandanga, et par rapport à ta demande, crois que Dieu agira, et surtout pour tes enfants. Mets ta confiance en Dieu, il agira. Oui, je le crois, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Ozako bâtir vie na yo likolo ya nini. Lelo yo tozako mona yango kati ya ba université, ba jeune fille, ba jeune sœur ebele bazako perdre virginité na bango, bazali ko pesa nzoto na bango n'importe comment. Pas ya ba assistant, pas ya ba professeur, tout simplement pour un titre moko académique. Gradué. Babeteli o maboko pin okatisi kaka ozwi avion ke na mboka musu baboy ko reconnaître diplôme ngo wana kaka awa na se ya mabele siko epa ya nzambe kozala ndenge nini. Condition ezate que non o lukayo moko ba formule mususu ba solution mususu pour que o apparaître epa ya bato. Oui o ko apparaître epa ya bato, mais po ozala agréable devant nzambe et par-dessus tout na lobaki eloko ya makasi tozoko sala eza bana nzambe pour que tozala enlever. Mutu o azako bâtir likolo ya Christ eza mutu oyo azali kosala effort nyonso akosala ezala pona lokumu na nzambe. Mais lelo yo combien ya batu ba se conformer na bango na ba réalité à siècle présent. Je vais vous donner rapidement pour citer quelques-unes.
Comment okoyeba ke yo ser en Christ? Vie na yo oza ko bâtir yango na religion, parce qu'aujourd'hui il y a une grande confusion. Bato belé balingi religion, balingi ko sala makambo nzambe, ko gêner, ko teya, ko zongsa boye, mais vie à Christ balingi yango te, balingi ko zala bâti sur Christ te. Romona ser en Christ mukola mariage na e alati bise. Ma sœur, yo moko bon. On vient, on a un mode te. Hors Bible bisibisoni, ne vous conformez pas au siècle présent. Exemple belé. Je suis convaincu que par rapport y a pensé au tofungoli, yo moko oyebi misala na yo ozako bâtir bomo na yo likolo yanan. Et yo ozako bâtir likolo ya Christ. Parfois dans ta famille, tu es rejeté, mal compris à cause de Christ. Oui, bien-aimé. Dans Luc chapitre 2, Bible kuna ezako biso par rapport ya j'aimerais que totanga yango ça va beaucoup nous édifier. Ça sera pour nous les derniers versets. Luc chapitre 2, on a tozako mona alléluia bilaka ya nzambe epolaka te soki nzambe alobi ekokisamaka. Alléluia. Luc chapitre 2 verset Luc chapitre 2 verset 25. Bible et biso boy to koyiko banda lecture na banda ku partout bozolanda biso na 25, mais rapidement nga nazotanga kaka 34. Simeon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Oui, bien aimé. Pourquoi n'attend le passage au c'est Simeon par rapport à la promesse nzamba sala ki okufate au mona Messie et jour où n'attend Yesu baye ko présenter na temple ainsi de suite à sikoyo le prophète parle. Bien aimé. Et là, c'est très important, c'est que Christ est oyambié. C'est normal parce que vous avez bâti sur yé, le colaïe a signé et puis sujet à contradiction. Pour beaucoup, yo pe osala mal compris dans la famille na yo. Il est dit dans la parole, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille, tout simplement à cause de Christ. Donc cela veut dire, ne t'inquiète pas, bien aimé, ce n'est pas pour me vanter, mais ceux qui n'ont lobby nombre ya bateau bazak au finganga par téléphone, oyo bazak au maudire ngai, mais peut-être na rozonga te pour na roya ko partager na bino. Mais si je suis à l'aise, c'est parce que je crois en Dieu, je comprends la parole que c'est normal. Alléluia, bien aimé. Donc, quand tu bâtis ta vie sur Christ, sache-le que tu peux manquer quelque chose financièrement, mais cela ne peut pas te disqualifier pour le royaume. Il y aura la différence. Sur le plan matériel, j'aimerais te dire, mon frère, évangile au Nazakote Ayo est bâti sur la mort et la résurrection de Christ. Cela veut dire que eloko eza clé na mort pe na résurrection ya Christ œuvre ya croix eloko eza clé o biso toza kozela lelo yo comme bénéfice na yango eza enlèvement. Donc cela veut dire tu peux manquer. Si Dieu le veut, ça ne sera pas pour toi, je dirais pour de vrais enfants de Dieu, si tu manques, ce n'est pas pour toi une opportunité d'aller chercher la solution ailleurs. Accroche-toi à la vérité, à la bonne parole, parce qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. En tout cas, c'était important de partager avec vous ces versets, ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré ma combat, malgré ma moquerie, malgré ma mépris, j'aimerais vous rassurer une chose, bien-aimés. La plus grande promesse que nous attendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Mais rien n'empêche que si Dieu t'avait promis le voyage, le mariage, peu
importe opposition, okozwa yango. Mais le plus important pour toi, ce n'est pas de courir derrière le mariage ni le voyage, mais c'est d'être bâti. Alléluia, de mettre la parole de Dieu en pratique parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tant ou tant na yo kokoka, tu ne vas pas forcer et la parole nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En tout cas, soyez bénis dans vos maisons dans le nom glorieux de mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour toi ma soeur, mon frère, une occasion que le Seigneur te donne d'examiner ta vie et ceux qui obanayi ko bâtir na lukuta, na masturbation, na impudicité, na oyo nyonso eza autre ou contraire à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu te donne l'occasion, la possibilité de faire les choix. Ndenge le frère Trésor ateyaki yango lelo lokolo yoki et biso vérité ou réalité tout ça la ranine te force à rater ngai moko pe je m'efforce ya ko se conformer na partage yo to sali yo soko boyi et talio et que le Seigneur vous bénisse bino ba oyo buyambi maloba na nzambe na mutema moko na ba vie na bino, que le Seigneur vous donne la force de mettre sa parole en pratique au nom de Jésus, de persévérer, qu'il vous bénisse, qu'il pourvoie tous vos besoins, qu'il donne la joie dans vos cœurs, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Na Belgique, soyez bénis, mon frère Tanguy Bangala de loin, mais en tout cas, na Katia Plateau, miracle, aux alliés assistants techniques, tes conseils vraiment sur le plan technique ainsi que spirituel aussi, ça nous aide et ça nous permet aussi, yako tikala na droit chemin paix d'une manière générale sur le plan technique, yako pe sa bandeko produit ya malamu par rapport ya évolution ya technologie et bino ba oyo bozali ko soutenir biso na prière na Katia États-Unis, que le Seigneur te bénisse ma sœur Georgette, mon frère Charles, vous êtes nombreux au Canada, le frère Barouani na France, voilà à peine à Kinshasa, ba commando, ba vrai combattant. Soyez encouragés, toté anaba wenze, toté anaba bis, to tcha parole en pratique, to bâtir ba ministère na biso, ba vie na biso, ba affaire na biso, kati na Yesu, et un jour différence, y a ba hypocrite, y a ba faux apôtre, y a ba faux frère na ba fausse sœur, et koyebana parce que le juste juge connaît les œuvres de tout un chacun de nous. Vraiment, soyez bénis. Nous allons encore y revenir si Dieu nous prête sa vie gratuitement pour partager avec vous la parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon sponsor officiel. C'est lui qui était, qui est et qui revient bientôt. Amen.